Hi guys, welcome to my channel. Na pesi mbote na babone nyonso ya Alpha Kitchen. Tikete kimi yankolo ekuta na mabota na bino. Soki ezamba liboso ozolanda ngai, zwa mwa minute osabone, nzambe akosanga kopambola ete. Lelo nazolamba mbika na ngai na sombi na shop. Tozomona mbika bakoma egusi yo moko okonika yango na mbisi nga oka mungusu na laksa ndenge nyonso ya kosala mbisi na ndenge ko osukola mbisi nazana all purpose mungwa huile poivron ail litungulu tomate mbuma na soki ko préparer ba biloko na ndenge na olambela mbika na ngambo kwa lelo ko nika tomate ail poivron biloko nyonso o eza mbika na ngani nazokata na osopa muna sani ndenge eza boye mbika tango sombi yango eza na babiloko mosusu ya mwindu na kati bamabanga donc yo moko il faut opona yango avant olamba mbika na yo soit opupoli yango apesa exemple donc opupoli donc omona bakosa mike ezobima na kati ya mbika baposo ezobima po le bateta kango ezala na baposo pe bekala ko zomona yo moko fozwa temps ya kopona mbika na yo po mabanga ezala te mbika no ezala mabele te de fo pona mbika po mbika mosusu olambi omona na mabele na kati alors po kuta na yango te ko soma mbika no ya mobimba yo moko niki yango na moulinex mutala na ba moulinex oye blendaka bien oye ya café oye blenda café yango ne mutu esalaka pona konika mbika na yo bien mbika na ngana niki na ba poiro bandembi na matunguna ai yango na niki awa na tema na ngana moto na mwanda mamunga na kata mai etoka kalatanda na so sangisa mbika na ngana na uta season mana na kati pona sangisa seba poivron nanga nazuma mafuta mukie pona yosala ngo na nzete soki na liboka eobinisa ya mafuta yango moko comme toza na liboka te yango toteka mo mafuta mukie po mbika na biso ekama so mixa ngo timbika no pene ko kangama e koma nyonso esangani bien mais sangani bien nde ko mona ke po esala mbuma leo ko tango na maya moto soko finyango bien te e ozala potopoto sisi ko sangisa mbika na ngai siko na oke ntiango na nzungu o etoka mai na ngai toki siko na oke tia mbika o technique na ngai na salelaka po mbika na ngai ebima bambuma akata yango boye okata mbika na yo lokola boule mbika fo ekangama esala bambuma mungwa ona tia na kati na ona tia na mai tangu na sotokisa mai langa ekosala ke lozo tokisa mbika na yo mungwa ekota na kati ya mbika ezala ya potopoto te ezala kwa na bambuma le fait ekota mungwa bien po yokango goût alors tozotika mbika etoka mbika eza eloko moko mona lokola ke osala ngo mbambango mais so osala ngo pe mbambango okoki kolia epesi yo diarrhée donc eza pe bien te de faut zwa pena temps mpona kolamba mbika na yo ebela bien na kati nazozipika mbika na nga po etoka en tanda nazonika batomate na nga naotala mbika na nga ndenge ezotoka
mbika epanzani te tozomona soupe nango epanzani te eza na potopoto te yango oyo ezaka ya mbuma dofo tika yango kaka etoka bato mosusu basaka po ekanga mbuma boye atie maki me nga natiaka maki te nasala yango boye soko otiaka maki mabe te alors soko otiaka maki te soko olingi osala modele na ngai landaka ndenge nazosalela nazotia so ndamba poaro na nga na matungulu oyo nalingaki na ai nazotia na kati napanzika mwa moke mpo yango mpe eksodo wana susu ekota na kati ya mbika na biso to nazipi lisusu ebela lisusu nazotala mbika na nga wow na mbika nde ezotoka monike ezaka na bambuma epanzani te sikoyo koyeba bapoaro natie na matungulu nyonso ebeli sikoyo koyeba soki mbika no eza ya kobela omeki kopanza kokoa na kati ozomona mbika ebeli totia mbuma oyo moni mbika eza ya kobela sikoyo lokola ebeli na natia sikoyo tomate seke ya mbika ezaka tomate no ya fresh mwa tomate no ezala mwa ebele mpe nazotia mbisi na ngai nazobala po mbisi ekota na se mpe yango mpe ebela natika mbika yanga etoka pendant 20 minutes lisusu po mbisi natie na kati na tomate pe ebela nazipi lisusu pendant 20 minutes bonde tokotala su mbika na biso 20 minutes ekoki sikoyo naotala mbika na ngai wow moni mbika ezaka bambuma ndeka natielaki yango sikoyo so olingi bambuma oyo ezala minene boye te okoki kobuka ngo donc ozokabola ngo kwa oyo okati yango ozokabola bambuma na yo ya mbika na yo po ekota pe susu gu wana na kati mbika na biso ebeli naomeka muwa nazobakisa all purpose po etia susu gu lisusu na kati ya biloko na ngai mingi te po eleka te ezala pe mai mingi te ezala pe kokanga makasi te donc na mesure donc biloko na biso ebeli tokomi na ntango toservir oyo mbika na biso tosala mokolo lelo yo moko ozomona mama tala ndenge ezopesa nsunga moko ezobimawa donc yo moko yeba olia yango na nini okolia yango na kukwanga na semoule na mbala kaka yo ndenge osepeli kolia bato mosusu balinga kolia mbika mingi na mapa donc kaka yo oyo ezaki recette na biso mokolo lelo ya mbika yango oyo tokomi na biso na suka na recette na biso mokolo lelo oyo ezalaki ya mbika yaya so mbala liboso ozolanda émission na ngai kozangisa te kosabone nzambe awozanga te kopambola yo bosabone babone nyonso ya Alpha Kitchen place nyonso bozali bobukana te bokoto oyo ezali recette na biso ya mbika mbika ezaka eloko moko ya pasi bato mingi bayeba kosala mbika te mais entre temps ezalaka nango pene eloko moko makasi te soki omaîtrise yango en tout cas oyoka mpenza ndenge nango
donc toloba kolamba esilaka te soki mpo olambaka na modele na yo ndenge nalobaki na ebandeli otiaka maki eza mpe mabe te meka lisusu ya mbala ndenge nasaleli en tout cas ozala desi te nzambe apambola bino bisika nyonso bozali bokontinue toujours kolaki koshare mpe kosabone bokabola chaîne bopesa na bato nyonso oyo bayebi nanu chaîne oyo te bayeba yango wana tolobake kolamba esilaka te lelo ezalaki mbika bongo lobi toyebi te ezala nini bokoto kaka bokodécouvrir okutana video ya mbala nsima bye bye.